nazo soutenir Félix Tshisekedi. Omoni Félix Tshisekedi wana aza mwana abotami na combat. IDP c'est un patrimoine national et ça pour tous les peuples. Mais est-ce que comme héritage ils ont passé de père en fils? Omoni Félix Nengali d'abord Félix combat et utananda kuna bango. Félix tatane mtabandi combat. Gimsho babengaka leader de l'opposition. Alors nazo soutenir Félix Tshisekedi asali eloko moko biso ba congolais na to mona mutasala ngwazate. C'est que yo qui leader de l'opposition ezara parce que normalement ils ont une musique qui va yo bino soutenir la musique na nenga danger. Omoni Félix Nengali d'abord Félix combat et utananda kuna bango. Félix tatane mtabandi combat. Zonga bien votre émission de Neuf Sarabino Masolo Yakati Sourianta de Caliente Kumeda de l'Arta Oya Favelas ya Muchachalados mais lelo pena tozana Muchachalados oyo ya solo ya Paris tant nazolo ba ya solo ya Paris parce que maka mouvement na France awa na sibino ozako remarquer que moi na bendana moi na zwa position. Mais na minute oyo ngai nakutanaki na un grand leader de l'opposition ton un grand leader de l'opposition na sir invité na ngai lelo ye wana za leader de l'opposition lokola mamokomi ya nungu na poto tina Kinshasa mais ye tokutana na ye po ye aina moi soutien moko particulier donc ya ona baki photo kutana na ye pona na meka kosolola na ye pourquoi soutien na ye oyo eza particulier. Mais avant tout sur le soutien particulier wana na ko présenter bino invité na ngai ya lelo na kacha favela sa Muchachalados Guy Michaud Owanjo. Na invité son le bien Guy Michaud Owanjo ou bien Owanjo. Le bien Guy Michaud Owanjo. Kombo ngo bena yangwana. Ouais, kombo na ngai yangwana. Leader de l'opposition. Bato bazotala yo na kacha émission so zonga bien, nebiki bazozo yo pe bien. Olobani. Bon, plaisir à toi de t'écouter une émission là. De t'écouter un peu de solo là qui. Na yepona pona na beats na émission na ngezali nazo soutenir Félix Tshisekedi. Alors nazo soutenir Félix Tshisekedi asali eloko moko biso ba congolais na to mona mutasala ngwazate. To koma wana en tout cas ndena baki soutien mon particulier. Na comprendre te yolobi ozo soutenir Félix Tshisekedi parce que tout expliquer na batuke pour l'instant papa Étienne Tshisekedi le leader charismatique oyo azana convalescence na Belgique na Bruxelles azana nouana et puis IDPS et comme le rôle neti moi netike beaucoup déjà ko welela héritage ya IDPS nanu ye moko le grand leader a kufité azana na bomoi to éviter yo déjà comme un soutien à Félix et Zanini. Dans le bien, si on a commis un soutien à Félix, au moni vieux AFC sont déjà bien. Prenez-vous en charge. Tant que vous vient le bien abisso, prenez-vous en charge. Et ça moutouna moutou faut sa responsabilité na. Au moni Félix n'a pas responsabilité na abimi. Pour moni ne to ça besoin bien. Biso ba congolais mamsu tozo salango na ndenge moko tolo bakaka toboyaka bablo msu toboyaka omoni Félix Tshisekedi wana aza mwana abotami na combat toyebi ke vie azali kombati banda vie signé IDPS wana vie la kombati ba Félix ba monaka aventure esala marnanda kuna bango soki lelo Félix a telemi et faut to féliciter bato baboyi ko féliciter Félix té mais balobi ka ke IDPS c'est un patrimoine national et ça pour tous les peuples mais est-ce que comme héritage ezolinge passer de père en fils yango bato mususu bazolinga ba comprendre et puis bazomona neti aza dictateur yango bato mususu ya IDPS baza koboya ke asaccaparer na pouvoir ndenge wana et voilà batelemi mais ce que yo omoni ke non ye fois zongo ka neti ka kinto adi quoi te omoni biso ba congolais tozo kansana ndenge mususu IDPS ezali parti munene avant mutu azwa responsabilité na IDPS to salara élection. Ozo comprendre na IDPS élection ezali yango na moment oyo ye azui déjà abandi déjà kotombola akede na ba province atombo ala musabatu ke baya na ndenge ke soki lelo likambo IDPS batu batelema alobi te ke lokola Félix atelemeli wana to mona batebele batelema
pour abino le quoi ya telemi on a ceux qui mutoza na kata IDPS prenez-vous en charge il faut télémer la likambouana exacte que oya olbake pour papa non avant que non moi moulay n'habite pas Gimsho babengaka o leader de l'opposition parce que yo qui leader de l'opposition ezara parce que normalement ils ont une musique bah que yo bino ko soutenir musique na nenga danger lelo kota na combat on dirait bo même style ngo ya musique ya ko kabula batu kozana na ba n'habite ezanini bolungu sa ki musique na politique bo même ma séparé te omoni musique ya tobotama pour notre soutenir ba musicien te et ya raka na kata mokito mo soutenir omoni musique ndenge za wana okoza lolinga musique mais ozana partie na yo neti biso toya botoza toya poto za be exilé ndenge to botokima tokima passe na mboka na biso yango toya awa alors soki nazo soutenir naza mutai DPS soki nazo soutenir Félix Tshisekedi et lobité que otiki musique non naza toujours na musique mindenge naza boye tozali ezalo kwa na Congo e imane yali bata vita bazali biso tozaki bata neti nga naza muta imana na tika imana te nde naza boye naza mutu ya IDPS banda parti na nga na tika kozala na linga na nga imperté na banda ko linga na nga IDPS alors lelo na IDPS vieux aza na 83 ans. Alors, on est tous à via lobby, prenez-vous en charge. Le coup la via lobby, prenez-vous en charge. Et ça, que via lobby, Félix Ndenga Télémiwana. Et ça peut yope ce qu'on s'appelle en d'accord. Au coup, téléma, aux yeux de tous à besoin à battre. Mais Babi Félix a outil espace. Non. Au moni, les longs de tous à Félix a outil la motu tout espace. Ce qui les lots aux alliés, au yebi, aux membres ya IDPS, banda ba campagne, banda kotambola, banda contact na yo. Pour élection, tangu eroya na kati ya IDPS soki na IDPS to voter Félix Tshisekedi asa la président to voter soki yo pe songolo okoya ke to ya to voter yo to voter yo ozo comprendre mais yo pe banda campagne na ndenge na yo ezate ke boleka na télé bo finga ye o IDPS komi boye non Félix yo penani ne po yo so omoni yo tango soko soutenir eloko bato yebi gona Gimsho wanjo bato ba Hollanda mais siko yo penozo soutenir Félix Tshisekedi asala nini na Congo wana bien na combat wana pour combat on dirait ngo soutenir on dirait ezaki na ngoka héritage mo bosel ndenge église ndenge komi bokes ndenge komi na ebité te omoni Félix ndenge aliona d'abord Félix combat euta na ndako na bango Félix tatane mutabandi combat omoni bango nde combat ebandi biso pe toyaki na ba père ozo comprendre tango combat ebandi atali babi mwana na soda muzali soda ozo comprendre ndenge Félix a télémion eza nango mabete exacte ke balobi ke mbala moko Félix aleki président IDPS te batu bazali ebele na IDPS exacte ke so mutu alingi azala yango toloba na bino tolobi te ke IDPS ba voter mbala moko Félix président te nanu basali élection te tango ba kosala élection so ke sengi ke Félix muta gagner toko tchaye toko soutenir ye yango tolobi so ki yo pe mutu roya wana ko soutenir olingi ki oya na IDPS ozala président toko soutenir yo soko lingo zala honorable toko soutenir yo so lingo zala sénateur toko soutenir yo na moment oyo soki to lelo ngai Gimsho wanjo conscience na ngai etelemi pona lingi ko soutenir Félix pona ndenga zo kende ko lamusa batu na province akena bakasai akena bani ndenga liona pe tozolo baka ke o Félix azo senga mutu mbongo te pour ba soutenir ye na bien ozo baka akena bakasai ne bite ozo muluba apo keka na kasaya shebino te oui na za kasaya mais na muluba te ngana mutetela de père et de mère naza 100% mutetela pe na mutetela katako kombe na loja ozo comprendre na 100% mutetela so na bike na soutenir Félix na mutetela ba Kongo pe bali bangala pe bali nani ndenge tozolo baboy Albert Moleka vieux Tshisekedi de l'oni asala pour Albert Moleka te Albert Moleka ndenga zawana via meme na Maison Blanche a meme na Quai d'Orsay a meme na Palais Royal kuna partout via sala kina Albert Moleka
mais nanu tomona te que Albert Moleka a organisé na conférence de presse moroboy na ya nango te conférence de presse moroboy ya boy te nanu tomona te que Albert Moleka a kata kutuna tam soit disant Équateur pour mobiliser bato pour na IDPS et ça là te ozo comprendre ndeto za boye soki ozali IDPS ali parti munene Félix ndenga zawana asana bato na ye bato pe balingi Félix bazali bato pe balinga Félix yesu kutu mwana nzambe ayaka na mboko yo bato pe balaki balinga kiete ezate bato tu bazaki balinga ki yesu yango tolobi soko za na IDPS yaka tika kofinga Félix ozo comprendre botika kofinga Félix omoni ndenge toza boy soko zo finga Félix yebaka ke tokoleka ozo comprendre eza soute que Félix asa lokola mwana Tshisekedi soko leki osaka IDPS lobi ba n'importe quoi na komba Félix non azali mutu ndenge toza boy soki yo lingo za présent na IDPS yaka na IDPS tozo toboyi mutu te boboyi mutu te mais tu remarqué que depuis mamboleki na Burkina Faso on dirait na Congo na biso na mwana comme opposition on dirait bozo welela déjà gâteau et puis ya biso ça nanu bien côté de si bogangi wo mais ce que les règles likolo te ko passé pour tout le monde ba révolution monsieur ça ma côté monsieur comme côté monsieur doki et ko kuma pena kini doki mais bino ndire bo bende ko welela bo sans action sans likambu na ebité yozo mona onde tala papa au monde tout ça boyko papa Holz naïb sayo au monde tango leki na Burkina Faso kuna ba Burkina be ba tikala ko lobana teke na batonde to moni ndenge o photo lobango bobino pe bolobaki ya biso oyo nde to moni na Bruxelles batu basali o peuple mokonzi bandaka la peuple aneka mokonzi ozo comprendre ndenge toza wana na Bruxelles bino bozo sala réunion o tango sa conférence de presse na bino bozo bana bato membre 10 euros ozo mbongo ne kenda wapi biso tobi makambo na tout to sa ba fan club tobi makambo na ndenge le kaka ozo comprendre mutu to mona bato ba na komba oyo mutu ya 6 mois o wana kuna rwande boy o mwaka na 6 mois abongwami akomi otenga na komi combattant dans l'ombre mais biso bagi micho banda to za bataille IDPS na to trahisa IDPS te ozo comprendre yo au communauté comme tu lingi su combat spectacle te o lingi combat ya papier mutu bato ba participer combat spectacle et fait ça to lingi et fait ça là mais soko ye na combat teleme la combat ozo comprendre au moniteur reconnaître leader na biso azali Etienne Tshisekedi ozo comprendre leader historique opposant historique na Congo to babunda pembeni na ye ba pesa ebele bango pe bango mona ke faut pas soit pas gâteau comme héritage familial de père en fils yango ndem teza ko gêner yezo gêner ote ya na lobi ya papa IDPS na to dirigeant mkolo moko te IDPS na ne dirigeant mkolo moko te na kona nini wana gâteau moko bakaboli wana te omoni eloko te senga ke boyokana nanu bozala bomoko bo respecter ba ine na bino ozo comprendre soko sa no parti politique yaka yokana no opposant numéro 1 ezali Etienne Tshisekedi na kufite balobi te ke eloko la Félix akomi kosala akomo tambola akomo loba akomo sala boy balobi te ke yemta akomi président bala moko to Félix akomi président te Félix pasa na batuna ye ozo comprendre ndenge to sa boye bino bozo sala baba bino bozo sape bablo na bino lelo to moni lelo na Paris ne to za na Paris to komo mona plus de 300 associations ya makambo combat lelo combat marche banaki de 12 000 personnes et qui soki na 300 personnes pour nani boyo kanizate omoni soki mutasali likambo to remercier to tala ndenge to komona bamboka bambujima ikuna bakananga kuna balubumbashi kuna tantu ba esale nanu évoluer te mai ya pamba na courant ya pamba ezate nabia yo na omona ke ondio zaka leader ya opposition okufaka na opposition batutu baboyi Félix kaka yo oye ke soutien pour bato na otala partout na internet Canada États-Unis bato Belgique bazo telemela ba pratique ne mais yo nebiteza olingaka ozala leader ya opposition à vie ondoko vie chichi ou bien ndeni te omoni biso non leader d'opposition ndenge za lelo soki lelo mboka bato bakei lelo mboka soki bato na batiki mboka nde tokomo bunda bwe po tolinga to libérer mboka lokwa tolingi to libérer mboka to tia ba norme moko ya bien to zana boyokani to zala bomoko omoni bato tu bazoleka na internet omoni so bozo finga mutu eza force bozo pesa ye ozo comprendre soki omoni so Félix aleka ki so bato na pe bazala kite mais force wana tolinga to ebate to mona
ah Félix nde bazofinga na pe ezosala pe biso mabe te tozomona pe kati ya mitema tomona pe bato ya motema malamu na bato ya motema mabe na bato ya lokoso na bato ya motema malamu ozo comprendre po bato misusu bayaka na IDPS ayaka po luka kaka bima ozo comprendre po moni mutu misusu aza na opposition moni mingi lelo moni IDPS le roi Real Madrid omoni mutu to travaille na IDPS na soka kei kuna na akena parti mususu bamona keka danger batia ka poste à danger ozo comprendre mais ça grâce à Vewana alors tous à la reconnaissance il y a père wana to peut se respect yango yozo bongamano déjà pour ebike Félix Kalata ko mata premier ministre na bureau na lemsu yonde aux secrétaire il y a bureau na ebité yozo bongama déjà quoi est-ce que depuis Kanazara secrétaire ozo comprendre na mama musique ata na ka secrétaire non nazo soutenir pour na linga parti na IDPS ozo comprendre nazo soutenir na moni idée azui et sepeli singa ndenge abandi ko kena ba province akei na ba Bazaïr akena ba nini akeko la Musa ba candidat na biso tout bazalaki kuna tout akeko la Musa bango ozo comprendre ndenge toza wana kela msaba peuple congolais pendant na sentir que ozo soutenir penza bon siko président Jantini o ya imana tant que yo imanye yo ibsenga que yo mo yemba na ba pourtour wana o ganga makasi Jantini président imana o soutenir yebe non soutenir Jantini te ngane na bona soutenir Jantini te leader de l'opposition o soutenir moza imanye naza imanye na soutenir yete omoni imana équipe le rôle imana et batubana on a passé imana yana on a passé ba joueur imana bazo futa ba on a bien te Jantini yoye o rosala o na osala conférence de presse à imana na hôtel Méridien même mbongo kutu bafuta ki hôtel Méridien varesi même ya imana kutu za prix wana te ozo comprendre soko ke mbongo bafuta po nini conférence en eleka même kutu botina joueur imana kutu za na ngote o comprendre alors batika ba jewana alors wana za ba on a des informations qui à partir à kini ke ba joueur bazana na ba carence ba botine ba maillot bien te aux assir oui imaneze équipe moko ya munene et bimisa ba grand joueur au bazana poto et bela ba joueur imana bazali belé donc selon yo Jantini ayeko liambongo wana non wana ba jé bazo ko sala batoire ozo comprendre réunion imana ba ko sala ngona hôtel Méridien en France ba ça na stade de France ba sala na kini na kini pena ba yeke ba ke ima po imana ndenge zana tito ko botama tito ko kolaka kombo ne kotikala te so za imanye kotikala imanye ozo comprendre eza ko lelo biso ba tayi de pes so za mutayi de pes oza ka mutayi de pes to longwa te ozo comprendre yana ngana bakaka Kelisumbu balobi 120 hectares kuna na masolo ya l'île de Mateba mais tous au moins pose na melata moi mai comme ça to silsana Gimisho Wanjo donc zwanga bien ndena ndalo baka toujours moi pose pas doigt masolo kati yango ndalo ba Kelisumbu na Riki Kelengo balobi masolo ya 120 hectares toujours na l'île de Mateba Masolo Mboka tozaki na leader de l'opposition tant ba leader de l'opposition et ça kutu ya tembete po ba yebi c'est Gimisho Wanjo ici c'est Paris tozanaye nangana baka Gimisho yo oyebi Félix depuis longtemps au vivant naye bokola naye botanga naye po na comprendre te pourquoi ndimika au soutenir na ngana ye parce que ba lien mo entre yo na eza tozana lien mo na Félix te nazande mutayi DPS ozo comprendre to na ba lien moko na félicité to tanga classe mote to vendre sika moko te to bima pe place mo to kuta bon to kutana na eka na ba marche to kutana na ba marche na ba Bruxelles banine on comprendre maintenant nous to na lien moko te ki o to na amitié ou to non ozo comprendre mais siko yo soki otali Félix azotala biso sikoyo azolanda yo soko oyebise ndenge nini pona ko vivre na pona IDPS ba mikolo bazali papa Etienne azana ba 83 ans et forcément bato ba âge likolo Félix bazali maintenant quel comportement Félix doit adopter na kati ya IDPS pour en harmonie pour tika ko saba cacophonie zo ko yawo bon toujours moni Félix ndenge azana ndenge na landier nepe na landi tourner na yo wana sali na moni place à critiquer ne mutu moko te mais bato kande babandi ko finga ye moni Félix na sira bino mo bobi vechi seke daza pe a vimo na mort aza discipliné alors na si Félix aza na
bonne manière moko boye na ser boya mutu moko te Félix na nous parle na télé te ga lobakeo na longoli kingani na sali boye te ozo comprendre abotinde comme via lobaki prenez-vous à charge yango nde Félix aboti courage na ye yango pe biso bagi micho to boti ba courage na biso ozo comprendre eza te place Félix ali atata l'émission na féliciter ye makasi à 100% nazo féliciter que na ndenga na alemba te aza na courage toujours mobile atelaka mobile ozo mwana na soda muzali sulu na soda ozo comprendre au moins mwana soda na ka au moins azaka na esprit mo boy mais esprit o de sa sali eza très bien et la musi biso e ko la musa pe batu soki lelo Félix alekaki na télé azo finga mutu wana tokolo bakia Félix boy na boy non mais Félix na lekita finga mutu aloba mitanga azo kende ba makamna e azo loba azo pesaka ke azo préparer déjà batu que bazala déjà que ceux qui les lots élection salami na mboka baye bandenge nini ba ko voter parti na bango balingaka IDPS ozo comprendre au parti na biso to lingaka IDPS alors mais c'est quoi pour na bateau nous bana poto bateau tout bana communauté internationale bana États-Unis Australie partout dans le monde place ba congolais bazali au yebisa bangoni ba Mitterrand Champagne. Alors ndenge toza boye batuto baza na Australie, ba Canada, ba Angleterre, ba Belgique, ba Allemagne, ba Suède, abi bango tout ba congolais na tout botika ko finga. Botelemela mboka na bino. Ozo comprend et la teke to fena ndaku to lobaka ote yete mais bo yete na yete wana tie ko zala nani ti o mona su mukolo mususu ba ko kosa bino ba bimisi su mutu moko boye alors mbalo to luka to changer na lukama to luka na muto to yebi ozo comprendre nde tozo botika ko lobaka o via bimisi mwana na ye te batutu bakima IDPS lelo batotu bazo finga IDPS bazaka bana vie ozo comprendre bien olingaka ke ya trahi papa na boba ke a trahi papa na ye ata yo moko mutu na mokili il faut lingaka papa na out et onde biso pe tozo linga ye mais ndenge teza bona bi azana impolita asala ba interview belea na mona place a critiquer mutute afinga mutute mais ba parti pe zo salama soki balinga bazana alien na biso et ça c'est tout c'est prêt to bona biso parti te to na bezo Congo to na bezo Congo sika toza na besoin Congo sika tozo finga na biso pe batute omoni IDPS ezali parti moko za populaire ozo comprendre eza populaire en opposition mutu mo omoni IDPS ezabo ndenge Félix atelemi boy omoni lelo so Félix aye ona ya na robeta ta meeting na nini na Stade de France na sibilo mo bomona plan d'engouement na koute mutasala ngwasala Guy Michel Wanjo leader de l'opposition moni asukika na plein en tout cas soutien il y a plein oyezaki zonga bien favelas de Muchachalados nde toloba kaka version Marambamboka version oyezule kana politique na biso donc tokomi na suka Guy Michel na éviter moi liloba suka pour to kabona pona mais liloba suka ezaka na zwebsa bango ke au monde tozabo bozo pola bondi mati ozo comprendre nde toza boye ndenge Félix azobima wana asengi ne mutu mbongo te asengi ne tanga ke na mbujime wana asengi ne bafufa masangu ta asengi bantabate o asengi ne te azola musande peuple baye bandeni ba voter parti na biso ya IDPS ozo comprendre pona liloba suka na o remercier kaka ke po mutu tu ara na batnaye et le parti tu ara na ba parapluie nango na bo sanité présent na biso wadeni mulamba sans oublier mes condoléances na venanga yaki modianvita na bo sanité venanga mususu Edu Mostovoy azo soutenir elokoyo sans oublier na bo sanité Chiko Singochima mais parti IDPS toujours totalement ba jeno balingi ba ko soutenir Félix Boya to ko le 4 sabino jour Félix akoya bokoya bo to soutenir Félix Makasi soko ozana cité luka oya na yaka na IDPS botika la na cité kuna te boya na IDPS soko za même oza professeur soko za même médecin soko za footballeur soko za ta musicien so yaka na IDPS
balobi te que Félix abotoli poste to IDPS non yaka na bima na ndako na yo yaka na IDPS yaka mukolo élection soki yo kokozwa pe okozwa kotikalaka na ndako te koboma métier na ndako te ozo comprendre so oza chef d'entreprise yaka na entreprise na yo na IDPS nde toza boye tomonaka batu ya INP bazali bato ya INP bali bata parti socialiste bali bata Fonds national bali biso toali bato ya IDPS mutu ya IDPS otielaka na ndako te alors nde eloko asuka na oloba botika kofinga Félix alors soki bofingi sous Félix boyebake nemi place yo ozali yebake na émission mosusu tokolanda tokobando expliquer bino ke ndeni bozofinga Félix oyo nalai nango liloba asuka yango wana. En tout cas, Ranger Smith, le mundo, le babi, le monde est à lui, le monde est à toi. Ningi zalakaka masolo kati au minéral, pire petit nanga, nazo me la pe ba au minéral. Na bosanité le prince Monzale, balobi yekuna na Suède, mobali ya mère Nadège Monzale et puis Rigo Mambasa, yepe Nadina Mwanangani, masolo toujours ya kati et puis Chacho Pipo de Madrid ye talaka Tinto de Verano, masolo ya Madrid donc on a boulé Toyo masolo kati et puis la Negrita Mondelendele sans oublier Laura Chunza balobi toujours Chocolande et Leka. Oeza songa bien votre émission Favelas de Muchachalados, Tokutay Nambalasima, check à suivre.